comme ça la division, ça veut dire faut le loko yosani. Habipé pouvoir oyo kolongwa. Hein? Et ko kende pa ye mususu. Kuna ndeko bota mbuma parce que ça qui a biloté. Ba kola ngo faut ba récupérer. Si il faut ejonga. Na Isaïe 19. Isaïe chapitre 19 verset 1 à 2. Alobitango nkolo akomata na mapata. Akende en Égypte. Quelle Égypte? Égypte y a fitir parce que RDC c'est le pays le plus puissant. La carte monde de la spiritualité. Au peuple de Dieu, amoureux, amoureuse de la parole, amoureuse de cette chaîne, le Nazaréen. Nous vous aimons beaucoup, on est là, il n'y a pas de souci. Christ reste le même. La princesse de l'Éternel, maman Tiffany Moukoua, vous présente cette émission. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Papa Kiese. Avant de lui dire un bonjour, avant de dire un bonjour à Papa Kiese, je m'aimerais demander un cantique à la régie qui se tient par la main de Alain Kiakala Jiramokwa. Et on se retrouve tout juste après. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bona Nini. En 1880, naissance à Marquis Gervais. Pour Marquis Gervais, abotama le 17. Abotama le 17 en 1880. Le 17 mars, je crois. Son abosani moite. Marquis a répété qu'il prophétie. Il y a révérend Jamas. Alors lui, regardez vers l'Afrique. Regardez vers l'Afrique. Et ça, na mutu moko akoya na mine donc mutu na akoya na 1921. Donc regardez vers l'Afrique. Tango kaka mutu mwindu moko akobima na 1921. Mutu mwindu wana nde akomema le peuple noir na délivrance. Wana Marquis Gervais. Un héros jamaïcain. 11 ans dans la prison d'Amérique. Le premier donc fondateur il y a reggae. Parce que lui parlait alors de la politique. Après Marquis Gervais, Bob Marley, Lucky Dube, Alpha Blondy, Peter Kimba. Bateau ne surtout pas la politique. Mais en 1921, ce que faut l'homme de 1921, ils ont se trompé. Marquis Gervais a fait ses prophéties bien l'homme de 1921. En 1930, Haïli Selassie apparaître. Donc dernier apparaître Éthiopie. Quand apparaître,
un groupe moko ya bagriculteur bake ko coller à Haïli Selassie étant que Négis, ça veut dire donc les rois des rois, donc les lots de la tribu de Juda. Bangonde baza ba juif, il faut tout là-bas. Parce que pour Haïli Selassie, à sa 225e descendance du roi Salomon. On a Rastafari, comme on est là, Rastafari. C'est le prophète. Mais mon capé c'est un mouvement au force. Et ça qui va Jamaïque, il y a un moment où Rasta balata la drapeau ya Jamaïque. Mais Rastafari, c'était Ménélique premier, parce que moi, dans les bossos, il y a roi Salomon, Bible comité. Bible comité, Bible c'est comme un Roboam. Non, pardon, expliquez. Esprit, tika donc esprit ça, ça, yo vanda place sur la premier euro, yo donc au singa plan. Marcus Garvey, un héros, a publié yango, a bossé Nirumba, baye ce qu'on collé, non, c'est lui. Déjà hier, pour moi, il y a des bossos, il y a roi Salomon, c'était Ménélique. A Boteke na la reine de Saba. N'Éthiopie. Tant la reine de Saba, sous la navette, a qu'un des commerces naïe, na Inde, a combattu à Jérusalem, l'histoire, comme ce soit l'histoire. N'a pas le bito bête histoire, l'église catholique n'est pas sauté au bandit au cas. Dans l'action, on a pas forcé. Tu veux la protestant à l'action, surtout, après, on a souka tout ça les conclusions. Sur l'ingito bandamo, on a appris. Bandamo, madame, ça veut dire séance. Ngana yo tolobaki toloba lelo bisika moto mwindo auta moto mwindo pour la toute première fois il était créé ici à Cap bamindele bagangi pardon ngape na gangi hein zana mela siko do yope na mono za mundele mais pour noir par accident siko yo na ngina tali so siko nzambe asali mutu na Genèse chapitre 2 verset 8. La Genèse chapitre 2. La Bible est maboko. Ah oui, la Bible. Tu prends la Bible déjà. On a déjà la partie dans mon tout là. Tu la Bible faut en faire la maboko. Tu la tambo dans mon tout. Papa Simon alobaki. Fabrice gete. Boko kanga moyibi ne loko ayaki nango. Ça c'est la personne verset. Na mutute. La personne verset. La personne verset. Na ce jour je suis professeur en christologie. OK, Genèse chapitre 2 verset 8. Toki tasiko. Comment la guerre tata Simon de mango a raison. Dans la tata Simon de mango a dit papa qui c'est bon que mbango. Biso que yaki bo mbango pour la tata Simon de mango a tindaki biso. Pour bato balinga ki ba izirpe ma solo. Oui, Chapamba. Chapitre 2 banana 8 ngane na zo biso ka okita. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden en Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Bon, est-ce qu'on continue à côté ce qu'on a dans neuf? Du côté de l'Orient. Et si l'antenne. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ok. Toujours parce qu'on a la géographie, la description de la terre. Tika, paiement. Toujours parce qu'on a la géographie, la description de la terre. Géographie économique, tu prends la géographie économique, tu vois. La géographie économique et la géographie, la description de la terre. Quand on a basali terre, terre est divisée en deux parties. Nord et sud. À quelle ligne na katikati, va venir au équateur. Or que l'Orient c'est la ligne équateur. L'Orient c'est la ligne. Jusqu'à présent, les Européens, tout les Asiatiques, ils ont soleil boité. Soleil a boité. Soleil toujours na l'eau. Lukamba qui va plutôt Lukamba c'est ça veut dire c'est une inspiration. Donc Lukamba. Bandele ba soleil donc on a Lukamba. Oyo na bossa ni kutu ba kombo na ba mona ngo boy na Lukamba. Sikoyo balobi awa mais bango balobi jardin de deux ezalaki na Moyen-Orient. Ba sikoyo donc wana sikoyo donc na l'histoire, la usurpation ya forme ya l'histoire. Balobi jardin de deux ezalaki na Moyen-Orient. Or que Bible est bien orientée. Jusqu'à présent ba européens ba bengaka Israël Proche-Orient. Or que l'Orient c'est l'Afrique. Ba tali so donc to me kopesa importance en Afrique et aussi mbaté mais chaque chose a son temps. Vous connaîtrez la vérité vous rend libre. Jusqu'à présent, tout le monde n'a pas compris que liberté. Il faut comprendre la vérité que nous avons un seul un grand maître ici, c'est Tata Simon Kimbangu. Nous sommes libres. Mais tant que nous à comprendre la vérité, parce que le premier homme qui a créé, c'est l'homme noir. Cheikh Anta Diop n'a pas développement. Un grand savant sénégalais. Parce que nous avons une recherche. Tant on a l'andaka Cheikh Anta Diop, la délégation où il y a une université à l'époque, na
90 2000 et quelques boy tant délégation au Sénégal yaka na bandaka Rolanda na bia nga fona comme chercher le la moto mais mes collègues sont nzamba salinga na moi quelque chose il faut donner se rendre na Sénégal parce que na joki mingi belema Cheikh Anta Diop a lobby boy tant a commis bakena tombo roi David na roi Salomon bakuti bako wana ba mbema ngolo la mungusu pour étudier donc ba indice moko archéologique ba du poussière ya roi Salomon poussière roi David bakena ngona laboratoire ba moni ba yo mona produit moko benga mélanine or que mélanine existe na kata na nzoto ya batu moyi pour mundela za na mélanine même ndundu za na mélanine mutu omona pakola achaka choko donc omona mutu akomo choko ça veut dire azo chasser mélanine na nzoto na moindre épidémie ekozwa ye dans bato nyonso cha choko ba azo chasser mélanine na kata nzoto or que mutu mundu soka telemi na moyi boye moya te beti ndenge nini ekobimisa ye nde ba chaleur a changer couleur te tala ka omoni mutu apakola ati soki alongoli chemise na nzoto na ye na mutu omona ngo couleur moko mais mutu apakola komona elongi ekoma rouge nzoto ekomi nzoto esikali ka pembe siko lelo oyo omona ebando beta batu banini batampo donc que mutu mundu bongo akoma te siko batu oyo bazolinga nde yango mundela asalaki produit ya hydroquinone mpo achasser mélanine na nzoto ya batu oyo mpo bakokana orke bakokana te ndundu aza na manquement ya mélanine mais Cheikh Anta Diop putanga moni anga lobi te Afrique nde ezalaki base ya berceau de l'humanité ntango bapublie yango avec ba grand chercheur Gérard Massay ntango bapublie eloko oyo epesi indice nde sikoyo tozongi sikoyo na cantique de cantique tanga sikoyo na cantique de cantique tanga sikoyo na cantique de cantique nga napesi chapitre cantique de cantique chapitre 1 verset 5 non tanga parce que molili non cantique de cantique chapitre 1 verset 5 Salomon azoloba boye moi je suis noir belle comme des filles de Jérusalem ne prenez pas garde à mon teint noir c'est le soleil qui m'a brillé grâce à mélanine. Bon, si roi Salomon était noir, son père était David. Donc David a azalaki mundele. Tant Jésus-Christ a la même race wana Salomon babengi Osana, fils de David. À partir il y a Tembris, azalaki na thème moko bazomenga ngo thème moko fossé. Vous comprenez? Il y a thème moko fossé. Alors ndé ayaki ko bimana. Bande ko bolimbisa biso pa matembule ko beta makasi. Tozokoba na mélanine po bakuti na nzoto ya Salomon azoloba na cantique et puis azala ligne ya David ebimisi Yesu yango moni babengaki Osana fils de David parce que Jésus-Christ lui-même était noir na Apocalypse chapitre 1 verset 15 alobi Jean azoloba ses pieds étaient semblables à des lérins ardentes, ça veut dire arere babengi yango motako biso eza libende te matière basalaka libende mais libende ezaka jaune te rui ya eloko nyonso nzambe asala awa rui nango ezaka toujours chocolat libende soki esali rui chocolat même libende wana elili nango ezalaka kaka noir mutu mwindo elili na ye ezalaka noir mundele elili na ye ezalaka noir mutuka elili na ye ezalaka noir même États-Unis d'Amérique somo ebimi kelota l'elili États-Unis d'Amérique ezalaka kaka noir donc c'est l'Afrique vous comprendre comment l'Afrique est née comment l'Afrique est liée à partir il y a un marchand qui s'appelle Vestipicien vers le 14e siècle mais il faut changer comme Afrique parce que Afrique Afrique ils ont dit tribu moko ya Barbara à côté ya banora ya Algérie wana banini nde kombo wana eye kokoma na etandi à partir du 14e siècle et bandi ko kombo ya Afrique lelo tikala Afrique mais auparavant Genèse besoin de pays de Cush c'est lui le fils de Nimrod et Cush moi ya Kan vous comprendre ils étaient tous awa parce que na Asie kuna eloko kozaki te baasiatique wana baza bapauvre yango moni babengaka kuna so moto ake na mikili tolobaka na poto le mot poto définition nango ça veut dire pauvre bon biso soki moto aza na eloko te bazobenga ye putu baba
bato omoni oyo bazali baputu mais baputu wana bazwi grâce na mboka na biso bazwi grâce awa Joseph Smith na bible na livre na bango ya Mormon na lettre C omona kuna alobi cantique de cantique ya roi Salomon ezalaki parole inspirée te eza bachose visible oyo roi Salomon bamei komona nakoya na livre yango na deuxième émission parti oyo na alobi oyo tokofra yango nanu nakoya nango kaka définition kaka ya mutu mwinda uta wapi qui est l'homme noir même Jésus-Christ lui-même était noir mais est-ce que mundele comme azoki avantage parce que ancienne bibliothèque antique ezalaki na Égypte bamazoreti bazwanga à partir ya 12e 13e siècle bamati nango na biblos na asi oza na bible omona biblos mo mboka moko boye ntango bamati nango bakei kokoma bible tokopesa yango komboni topesa yango kakoma mboko toyawa biblos babengi ngono ensemble ya balivre parce que bible nde eboti bibliothèque c'est ensemble ya balivre mais eza na définition nango na l'origine nango bazokoma yango bubahos vous comprenez ça veut dire eza la définition nango mais les frères bakendaki kosala mokanda oyo na mboka wana sikoyo batali babibo jardin de Dieu ezalaki wapi babandi sikoyo kotatone parce que ezalaki barécit ya premier siècle ya première génération deuxième génération Moïse azala te Moïse akokoma ngo na troisième génération mpe na Éthiopie parce que Sion antique na époque ya Moïse et se trouvaki na mabele ya Afrique à partir de Éthiopie Sion parce que Moïse akutanaki na Nzambe na Nombre chapitre 12 verset 1 à 2 tant ake kolesa bangombe ya Jétron ya beau-frère na ye kaka na mboka beau-père kaka na Éthiopie tant ake kolesa bangombe na olesa bango na Azite kaka na kontre wana po yebisanga nga na vambaka yo kolesa bangombe na nga na Braza na mona lokolo okima nango te fo lesa ngo na bamatiti ezalaka awa ntango sikoyo ake na bangombe wana kolesa aoki makelele atuni Sephora makelele na kotoane o te makelele wana biso banda bakoko na biso ezala kuna mutu akenda te Moïse abiri tika ntango Moïse amata akuta boisson ardente epela moto na Éthiopie fara boye azwi maloba ntango Moïse azoloba keno amona Nzambe amenga nango kaka mena namoni yo te ayebisi ete Moïse yo omona mokongo na Marko oza esimba te omona mokongo mais Moïse amona mokongo ya Nzambe na forme nini na forme ya bronze ya bronze amona ngo na teinture ya bronze na forme ya bronze Moïse amona mokongo ya Nzambe na forme ça vous comprenez amona ngo na forme oyo parce que jusqu'à présent le tueur ya ba prophète saka mundele aboma prophète Marie William Abraham mundele aboma Mahomet mundele aboma même Jésus-Christ mundele menacé tata Simon Kimbangu mundele menacé nyonso même ba grâce avant noir mundele muta menacé bango jusqu'à présent mutu mundu menacé mundele nano azati ka ba mindele batu ba menacé pourquoi mutu azo menacé Nzambe zaka satana donc mundele comme menacé mutu mundu menacé Nzambe mutu mundu lelo oyo soki amekasa l'évention so mundele a récupérer pour évention na sa mundele adjwango et osimbate donc mundele alingi kaka oyo ya sali ndeza la vrai mais oyo ya mutu mundu eza eloko te alors or que mutu mundu c'est lui le tom majeur même Vatican tant bandi ko tonga basilique Saint-Pierre et banda osimbate bateli bo toko sa ndeni il faut tokende ko jwa ba noir Égypte nde ba yaka na Égypte bazui ba noir pour batonga basilique Saint-Pierre. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes,
en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Tango babandi kotonga ngona butu. Banoro ba utaka en Egypte comme balanga na kindoki ya makasi. Ya osakana te na butu kaka ba beto mystique ezo matana na banenge mo mystique. Babando coulé. À l'époque, Pape François, avec l'équipe, il y a des maçons, Babimaki, na Égypte, c'est la secte, Franck Maçon, donc la franc-maçonnerie. Vous comprenez, c'est des vieux de Pape Franck et des maçons Babimaki na Égypte. Donc, il y a mystique. Na mystique à fourmi, il y a Batumwindu, Oyo Bazalaki Bandoki, Babimaka na Égypte. Même président, premier président américain, George Washington, atali mboko po tonga Messi Mbaté, basali recours en Égypte, bazu magie ya pyramide maçonnique, batie liso babinzambe na biso ye. Mais comment le américain bakolo bagay, bako ba ebinzambe te, ba ebinzambe o ya satana. Biso to yebinzambe ya bakoko na biso kimbango. Biso to yebinzambe bakoko na biso kimbango. Biso na église kimbango se bachaka ke côté. Na kati église bachaka pe photo te biso. Bachaka photo te bachaka pe ke côté biso sambela nzambe ndisi moko te ko te nzambe bakoko na biso ko nzambe tanga sali mutu mwindo aye na mokili a désobéir a bebisi principe na nzambe fâché mutu mwindo amoni passe na tuni professeur na moto banda solo na tuni prof nzambe za juste et nzambe za ligne droite azana droiture abi ok pas que c'était ça va. Chef na lengi na démontrer bi mana munokono ke non mutu wana zaki mutu mwindu bana mibale na ndako bache 4 misuni oyo ayibi 2 misuni etikali de mama ya lambi fufu a constater que mutu yibaki yango ezalaki papa kiesi tango bakolamba fufu nga bakopesa encore musuni na droiture wana bakopesa mutu ayibaki te yende bakopesa musuni parce que nzamba za juste nzamba lobi mabe ya batata ekozonga na likolo ya bana tina 12e génération na bango bakotoka mabe wana adana Eve Mindele vous comprenez toujours le contexte adana Eve Mindele basumuki contre nzambe mutu mwindo azalate innocent kaye abomi Abel Mindele mutu mwindo azalate ele kaka nazi mutu mwindo innocent Judas ateki Jésus Christ mutu mwindo azalate bango na bango Mindele mutu mwindo innocent Tour de Babel Mindele na ba Mindele na Asie mutu mwindo azalate innocent Thomas Judas ateki Jésus Christ Mindele mutu mwindo azalate mais sort oyo ya difficulté mutu mwindo azu yango wapi si c'était Mindele mutu asalaki biloko siko sort oyo mutu mwindo azu yango wapi vous comprenez maman. Donc ça veut dire donc tout le monde commettre des erreurs au nyonso. Ya mo na zo subir sort oyo. Nzamba tala lobité, il faut kana kita. Jésus Christ akitaki na ba Mindele po azalaki Mindele te. Akitaki na ba Mindele na détournement. Il y a le bien mal acquis entre Joseph et donc entre Jacob na Esaü. Hein? Ayebisi Esaü, po Esaü azalaki po aller. Kendo bomelanga ni amana baptisé yo. Maman na banga zo yoka. Maman zo ka lobi rien. Mwana oyo soka djiboro yo simba te mais balobi mukolo azalaki na couleur ya peau de chameau chocolat moto mwindo mukolo Esaü
leki na ye azalaki na couleur ya talon talaka mutu mundu nenga telemi boye talon ezalaka pembeti ça veut dire mundele aza une partie moko donc na 100% c'est 5% ya couleur par rapport à dimension ya noir donc pour mundele na kata nzoto mutu mundu ezaka 5% ezaka pe na C et pe na sango moni to nyataka ye boye or que personne n'ataka na c'est pauvre to ko nyata pe nie or que liboko jamais utika la osimba nie liboko so que simini lo ba mama nenga sukulaka bana pe nenga sukulaka bana so mona nga sumera yabi donc c'est donc on a manqué faut comprendre mais mundele aye tangu Jacob mama na yoke le bien boye Jacob yaka yo pe kendo lamba boru wana mbangu po tata na yo alia apambola yo mais il pambola ezalaki ya Jacob te c'est là eloko Jésus qui sabota maka kuna alandaka eloko oyo ya Esaü na prophète donc wana na elaka ya Isaka tikaki tangu sikoyo aka alambi aye alobi papa ngai Esaü bisete mongongo oyo nazo keza mongongo Jacob abite ezanga yabi o changer mongongo yaka asimbiye boye ayoki poil ateke pour son nyama abi oui nazo ka poil mais mongongo oyo ezaya Jacob bon ça va nengo na biloko tikana dami na pambola allez tanga silisi pamboli comme bimazo bimaboy Esaü même voix ya Esaü corpé idem asimbi ayoki corps ayoki mongongo alobite Esaü o Esaü po mongongo eza ya yo ezalaki ka moko leki na yo adu ya Jacob azali mutu mwindu Jacob te dans Esaü noir ketango Esaü noir balobi Esaü azalaki na couleur ya peau de chameau au monde a connu chameau sa couleur ya chocolat alors ben ça qui na couleur ya peau de chameau mais leki na ye azalaki na couleur ya talon ya Esaü Jacob siko tango ya bisi ya mwana eloko oyo ezaki moko ndeko na yo papa pesa ngate muso ya bisi te ezate mais eloko oyo ekozonga pana yo plus tard mais ekozonga na matata ekozonga na boyete tango Jésus Christ ya lobi je suis le roi des juifs il faut tomber sur ça là il faut se tomber ça là dans prêter serment mais tant que Jésus Christ a prêté serment alors ne croyez pas que je suis venu porter la paix mais le paix je suis venu mettre la division entre l'homme et son père donc avec ça la division ça veut dire faut le loko yo sani abi paix pouvoir oyo kolongwa et ko kende pa ye mususu kuna ndeko bota mbuma parce que ça qui ya biloté ba kola ngo faut ba récupérer si il faut edjonga na Isaïe 19 Isaïe chapitre 19 verset 1 à 2 alobi tango nkolo akomata na mapata akende na Égypte quelle Égypte ya futur parce que RDC c'est le pays le plus puissant dans le monde de la spiritualité parce que mutu po telema bien fois en na l'esprit vous comprenez te mutu ça peut on nanga toko lo ba bosser l'esprit ce que bimi comme corps wana poli so pe na vandi ya truba no ba bobenga na bana borango poli e komi borango pira uza sute so ka corps poli poza l'importance pour ngo mona so pe mabo on mona ka nanga to vandi boya biloko o to zolia to le biloko za ya propre to chango na munoko to tafuni yango on mona ka biloko to tafuna ka so mutafuni munoko bo mona ngo vrai bizarre biloko to tafuna la munoko so chango mutafuni boya ala ki so ngo mona ngo vrai bizarre mais to liaka so juka soyo che awa flonté bo loko bo donc ka so la niei mais so yuti na monoko no ça veut dire tina awa ezate tina c'est l'esprit yango ba bengi yango fond biso to makanzembo voyave ke talanga ziziko montima ke donc nzambe atalaka esprit ote oyo sala do ndengo lingi mais esprit mais sikoyo moto mwindo azwi difficulté Jésus sabi faut elongwa ezonga faut elongwa ezonga na Genèse na Isaïe 18 prophète Marie William Abraham a prêché na 7 alobi toute offrande sera apportée à l'Éternel des armées sur les montagnes de Sion mais batu oyo bavandi na mboka wana mboka na bango eza coupé par des fleuves biso oyo donc momoni babenga la rivière kwango na bamindele eza fleuve oyo rivière eza bamayo omoni mayo lekiao mayo kati kalambo leki wana nde rivière parce que tobotami tokutia wana nde rivière mais bakwango oyo parce que kwango eza naviguer ekotaka masuwa kobanda na fleuve
ti kota tembo kwangu ça veut dire les afflés tozala ba kwangu tozala ba kwilu tozala ba lukula tozala ba india ça veut dire awa donc tozala ba grand mai ya gayara osakana te mais sikoyo bango balobi ndele mutu tour de babel ezalaka na Asie mais mutu mwinda zu sort oyo wapi mutu mwinda zu sort c'est lui le coupable ndete yo komona ke no nzamba lobi achaki mutu na l'Orient or que nous avons l'Orient Proche-Orient Moyen-Orient na Extrême-Orient parce que ba chinois bazo vanda na Extrême-Orient Jérusalem wana ils ont moyen ils Proche-Orient la katikati na bango nde bazui côté ba ou ba chalide wana nde bazui Moyen-Orient donc l'Orient c'est l'Afrique on comprend maman parce que ça place aux lignes équatoriales l'équipe bazo ben le pays du midi à partir de Genèse chapitre 13 balobi Abraham avança vers le midi na Égypte midi wa si midi c'est la ligne équatoriale éthiopie yango moni babengaki mwasi wana mama babengaki mwasi ya Salomon ya liboso oyo donc abutaka na Ménélik premier ba do benga la reine du midi la reine de Saba même le jour de Saba c'est qui référence ya ba noir nzamba yebisi bana ezali keba bo respecter mukolo wana ya Saba ça veut dire bo respecter mukolo bato bandai ko sambe na nzambe mukolo parce que le mot Saba vient de la reine de Saba avant existence à dire Saba wana mutu Saba wana la reine de Saba c'est Makaba moi maman ya Ménélik premier bato mutu déjà bando sambe na nzambe Makaba donc la logique sémitique c'est Makaba na ko la mikanda ils ont démontré que comment on dit Makaba même le roi Pharaon le vrai nom c'est Ménès ça veut dire c'est Mini Makaba même Congo ya Japhet na l'origine sémitique on ne ndele bakoma bazo koma ngo Yafet na l'origine sémitique ça veut dire ils étaient tous des Banois les Bakongo ya kata kundulu mais mon ndele habité to bimisa na to bomana oboro to bimisa oyo on va comprendre te Yafet donc on va comme Japhet na français mais na l'origine il y a Congo wana na kata auxiliaire bazo na ko yelo pe na ko yana auxiliaire tala awasko ya to sala mission Congo to sala est-ce que mission a beauté ba mikanda tangi budon to lubi to ten ate mission sala 20 minutes mais to tanga mokanda o ko mona kana mundele loko to ko mona kana na suka nango yo moko fuka molobi tata simo ke mbangu mela pona no bia umela te o lo ba umela tenga fina mona na tata simo mbangu mais yasa mona kiokala toujours na lala na loti to fuka mbo to so na pasimo mbangu yo na yo to so so na pasimo te makamona bisa kiyo si yo ko mona ngona miso c'est pas pour rien nzamba zana batuna yo moninga pinda to ko tala na tata simo ke mbangu ngana uzana sur place boy nkianga tata simo ke monkianga ngana uzana boy na fuka mboy to so la abela leso no ibisi o mema ba donc ko mema presse yana tu est-ce que là leso na papa Simon le on est website pour ngana ibite yo na mobala mutu bala begina litoi bo wana te mobala mutu ba kolobele na litoi te mais tango toza bandeko okoloba na litoi na loba loba ko yo koloba kana batso papa Simon ko sala te papa Simon ki mbango za na eloko ele kiete na ko betelo ba masozi te siko na moni siko boye pour toza na papa Simon ki manga te na centre ka lobi siko to koloba vérité ça awa bo me masusu batuna bilo ba masesete Jésus qui s'est baillé colline to lobaki mingi na masese to comprendre que ezala ki boye mais siko to koloba sona masese baye koloba lobi to comprendre ko so ba sona masese te bandi koloba ve lelo ne to comprendre que yo za mwana nzambe na suka nango avant son départ na prolongation ngala za biloko je sais pas tango c'est que kuna songa inde na kam ti lelo il est en kam ya on la lingi yo za témoin na parmi ba question non pour la question non papa Simon te là wana la cadre émission wana ko to ba question tout na wana déjà do ba réponse na yo ngana do kuna ga yo na yebo ko te na ba question susu mo te senga yeme te senga yote kuna ko to déjà ko to kala ya on a tuni kuna ba senga papa Simon akami OK au père de ta mokote yo ba les ala moko au père de ta mokote so mo père de ta ya na ngachana le bona tuni elote wana kuna sababu wana batute wana sababu kama kemena lingine memo na orientation président Obama a la campagne na yeye fabi ma président Amérique il faut voir bima président tête Amérique ya deuxième mandat ba mama Ramona na sala pelo ya mtonga kuma te ka mtonga kasi mama
bato nyonso amoni ndenge tokosolema boye ndenge ozotanga komba tata Simon Kimbangu ndenge ozotanga komba tata Simon Kimbangu kiangani tata Simon Kimbangu kiangani l'homme le plus terrible de la planète. Il est maître de notre maître. Vous comprenez? Mais il y a qui va contre maître pe bazali hein. Te ba contre maître baza mais baza ba ingénieur te. Ingénieur ba contre maître banani. Oya djubule pa ya muninga ne mutu na marque wana ba benge contre maître. Mais soit beti mir par rapport à génie civil au moins on a différent. Parce que contre maître voilà de davantage ingénieur fait ça là. Quand on fait donc contre maître ce produit na cadre à génie civil ndako kotengama soit ko sakibino na suka na ngobo ko beba na yebo kuma na makamba ba la police bambila ba kota na kati ba noir ay ko telema même ba Samson ils étaient tous des noirs donc Mundela Zalate depuis Nzamba Salam Kelio c'est Mundela Zalate tous les saints de la Bible bon ndene église catholique bimisa ba saint union sur bazami ndeli Saint Luc Saint Nani Saint Joseph mais Saint Mundela Zalate place Nai na sala ba de ro mo ko na sala de ko na ko shi que c'est saint ba de fash ba ko ba que c'est ko Mundela Zalate ngana ti mama e ko do ni ya wana na ki se se do ni yo so que la palabra de Dios so vai me na la cosa se la palabra ko sa palabra sai na presio yo do ni ko ni yo so ko ni se na cara de ni basta sa na sa so que una na ba so primo so que ona ko fe ngara ko ni cara de que jete moi je fais 30 ans pour faire des universités et peut-être la question de la balabala la question de la campus, tout le monde c'est depuis 1986. J'ai fait 30 ans. Avec grand problème à l'université. À l'époque, on commençait à faire. Sauf que la question de la quartier, sauf que c'est tout le monde. Je suis pas la question de la nord, mais même la nord. On a fait. On a dit aussi. Donc voilà, papa a fait ça beaucoup. Les négligence, ça. Et des théories internationales. Donc, on a dit qu'on fait de la on a dit frère là-bas. Quand on a fait de l'imagine, on a dit ça, ça, c'est là. C'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. C'est la base des solutions. Et imagine, on a ça. Donc, les grandes sociétés là existent. Et les églises catholiques, les monnaies, solo la Chiesa la bandiera hanno deciso la Chiesa la bandiera la Chiesa si sapete bene la voglio non la voglio dire se lo dico cosa da americano foto voilà la promessa va che se ne ciamo caso lo diciamo se caso lo diciamo da esatto ciao lo dico nada ma ascolto quella la samedi sicuro io samedi mi devo andare là e ho beccato lo tutto kwa maana babikanda donc lazima ngana sie chami kanda to kita na sense to kitia j'étais on le kata bango ko bakoma donc on est là pour être no bango ba olala mais pas seulement bango limite tester kile dati nanga kasa c'est kasi lobi chango ta izalobi chaka lobi ngana banda sko ko yana ba babikanda samedi siko yo samedi mi ngonde mulainga nga obe kata lobi na tongo na kwa mana ba mikanda donc na jumona nga na psie cha mikanda to kitana senasi to kitiao j'étais on le kaka bango moko bakoma donc ndela mulainga no ba noir ba olala mais pas seulement ki mbango alibite kester kende ndati nanga tasi mo mbango ndati nanga ati batebele bango ko tatindela bango na yebite mais ngai na marque na zolobela atinda ngai parce que les immateurs pe baza oh papa tinda kinga sine kasi papa tinda ko fodo ngapeso sine zani ne bimande kasi yaka na misu bezala yemo te yaka na lembo il faut signer ça parce que bible c'est biso mutozo vivre sans prophétie hein sans vision c'est que makamuna on sait les faut savoir muto faut avoir vision après ça la makam ça veut dire vivre ça veut donc tant nous on la melo on sait ça ça veut dire on a la vision. Vous comprenez, mais sans vision, je ne m'abatte pas. Parce que nous avons la vision.
alobi nanga panza sango yebisa bato boye et puis na yebisa bato et puis donc na ndenge na yebisa bato ça na muto ça la contradiction te rare lo ba que non lo ba ka ça la ajoute mais à part bagarre à part bitumba et sili mais tant on a dit qu'on fait de la sagi basaya mindele ba bimisi basaba mindele ba satana ba chaika mutu mwindu ya satana mutu mwindu yezu mundele or que yezu mutu mwindu vous comprenez parce que satana zalaki mutu mwindu c'est que nzambe mutu mwindu pour satana utai kutenza bazalaki pour satana yibi nzambe koleka yo koleka ye koleka wana vous comprenez satana yibi nzambe hein mais satana siko bimi mutu mwindu tango ba ko comprendre ce mundu yezu nani soko tali ba photo Jésus Christ soko joango 10 on appelle ça et ça peut 10 bilongi parce que Jimmy Kaviazé la salle qui filme il y a Jésus Christ plus de 25 millions il y a don à joie il y a mbongo na mbongo Jimmy Kaviazé la salle filme Jésus Christ producteur Mel Gibson donc quoi ça la filme il y a Apocalypse na kata film na yé pas ça hein mais ce que tu filmes il y a Kala il y a Jésus Christ il y a Kala tant que tu bana miki Simon de Sirène zaki moto bachaka mutu mwendo film à Kala Jésus Christ ya liboso Simon de Sirène moto mwendo noir souki belé à la chemise moko boye polo moko boye ya rere mais Simon de Sirène oh lelo bacha mundele or que à l'époque Simon de Sirène a utaka na ville sinaïtique hein ville sinaïtique batu batonga ka lozela ki ba syrien tant bazo ko sala marché à l'or d'Égypte nde batonga ka ville wana ya sinaïtique de place Simon de Sirène pe abande ko longwa koto azo ko beteka ba l'or na et Simon de Sirène avant na Éthiopie avant na Égypte à l'époque abanda ka ndeko kende marché ayoki sango jomoko boye kuna boye yebisanga ndenge ngana to za boye to kende na ville to kuti ndele mo bazo menacer est-ce que biso do to ke kote to ke tala kande ba menacer est-ce que tali biso te mais siko yebisanga siko ngana za mungala na ke bo na nzela na ki bazo menacer mungala moko boye azo gala na kingala bangala tout bazo wana bakuzala te ba ko tali kambo mais Simon de Sirène na danga na munoko mboka je sais que ça danga na munoko mboka Simon de Sirène ayoki habite danga Eli te adanga na Kikongo wana za makambalu ya lukuta attendez pardon tant on a émission na l'origine araméenne il y a langue sémitique Japhet bakomi yango Yafet na mnokoni kami bakomi yango kami na Kikongo hein vous comprenez Japhet donc au moins ma bacha ya mouvement donc ça veut donc na munoko na bango je sais que c'est tanga moni Pierre ayebisi nga na kobenga na kombo na bango te ya ba hébreu nga na kobenga ye na araméen nda benga kai Cephas nde Pierre abengi ye Cephas donc achanja kai kombo te abenga kai ye kombo wana ya Pierre na munoko na bango Cephas kasi libanga libanga abengi kasi abengi ye na munoko na bango Cephas te Cephas ce qui te joue donc dans l'origine sémitique la non tu as même mutu mwinda uchi wapi na utalisho ba forme mutu mwinda même kombo ya Moïse bazo benga ye Moïse te bazo benga ye Mosi mutu moko Mosi bako ba bio Moïse o bazo ki na o Moses te to zonga dans l'origine sémitique ya terme ya mo ba benga ye Mosi bon nani aganga Yesu na koyela yo Simon de Sirène Jésus qui savait ba yoko dinaye awa kala te zo yinda ndenge bino tu boza mwana benda metata kozala nanga alaka ki bango déjà awa ndo to vanda kala te zo yinda bino tu mwana benda kutu yo Pierre ko wanga metata kozala mais alobi bien les susu soki mwana sengi lipa na tata na ko pese libanga te akopese kaka eloko asengi mais comme Jésus que ça senga ki au secours alaka ki bango ko yinda ti mais bino bo chapo metata kozala mais tant yinda ki tant ba chaki pra qui était le père de Jésus-Christ c'était Simon Kimbangu c'est Simon Kimbangu mais donc alaki bango kala te zo yinda bino nde ko vanda wa mwana benda et puis yinda mwana benda et si bango metata ko zala banga awa bobo mona tata na misu a Pierre tuni mais kolo la qui se peut bien Pierre Philippe bino bolingi bo mona Pierre mais mutu amoni donc amoni tata ça veut dire la qui ça ki bango nenga bino ko moni ngabo ko mona pe tata effectivement la croix Jésus-Christ ba mona père ya bisi bango tala
Maman, tata Simon mango musika. Na quoi maman na père. Siko mbe. Papa ke so ba émission. On va dire betanga ba biloko leka. On va betanga ba ngamba to betinga ta. O tinga non na likamba. Simon de Sirène. Alobani ni o Yesu ayokanga mwana bango. Yo les ene kikongo. Ngala bialo ba ki Yesu banombe Eli lama sabata. Voilà. Bon bango siko ba lobi Eli lama sabatani na munoko na bango aramete na kikongo Yesu. C'est wana bango ba lobi Eli sam. Mais c'est ngala ki makambo surtout ya banda oloba. Ba chango kaka na munoko wana. Pourquoi kaka cri batika jongo na munoko na mema makambo mususu wana. Bon tanga yebisa ki tango bazo kolela ye na baye tango bazo lela ye. Ayisi bango te bana. Ayisi adanga yisi ba Jean mama na bino ye. Bo mama tala bana no ye. Kasi sengela ki pe ba chango kaka na rame danga. Ah le donc munoko mboke ko bi makaka na kwa. Donc toi tu ka bande ko balingala. Adon ba français. Non, ils avaient banda ba muyibi. Basali makambo na bango po bakosa. C'est pas ça la vérité. C'est une chaîne Moussous. Au salle émission en français. Non, Yesu ayebi minoko. Moi je te Papa Simon, papa tout kana papa Simon qui français peut-être na lingala. Papa Simon qui manquait tout tient en pembe. Papa Diangé. Ayebi français. Papa Diangenda. Té. Ayebi qui papa Diangé na ba na so na minoko nyonso. Bon sko ka salaboya. Bon Yesu ayebi nyonso. Té salaboya. Salaboya. So donc le français, so donc le anglais, donc il est en train de passer au monde. À corriger au côté de la Bible comme ça. À corriger au côté donc on a des erreurs parce que Bible au biso to lo bawo. On a ça on a tenu chiki matin. So tu sais la test qu'on a dans mayo. On a tenu chiki hein. Père na chafa da FC na kende ka papa sino ki bango yebisa ya la musapi wana achoka na mutu. Nyoso yango. Mais tant que vanda bona pas sino na papa changa musapi na mutu. Mais lelo combattu donc jamais abattu. Donc les lots dans les ça yo ça jeté. On a ça là ensemble nous sommes à 7000. On t'a tellement bois gangi pe la ici. Pourquoi pour nazana nzambe kati. Non mais saloba qui pas José. Jésus Christ ça ba na Kikongo. Parce que la langue arabe vient de l'arama. Et utaki donc ba tout bazala à l'époque on a parce que bazaki ba ressortir à Banzakongo. Tant banza ko ngepanza nende bake na munoko na bango na Kikongo baki nini Ana zo luka atanga donc te na zo ko lukene ko te tanga nous a teti je sais que ça ganga tata tant ba pesi quoi tout la libosa ko ya ganga tata na ramete parce que qui ya ko ke na rame mais tanga bande ko ganga na pas ganga trop tanga ba pesi ko akoya tout la libosa ganga tata. Hein? Mais la Bible, je la Bible, pourquoi peut comment quitter? Maman, et nous sommes malheureux, hein? Nous qui la parce que pour que la charge de l'ébélé, avec la tata, à quoi ma télémission, tata, à quoi troisième fois, tata, à mon amour, tout le monde a dit, yo, bah, surtout, bah, kima. Mais vous la dynamique à habiter, vous t'en avez aidé. Maman, il y a un noir qui est aider mon délai la difficulté. Bon, ah, le besoin de couture, tout le monde nous a beau. Les télèmes, tout le monde tombe ma mindel na bati po ezeko aider. La zeko ni ba pesa qui est par le vite kende kuna zwa kwa mema. Na pesa qui. Oh, na pesa mo ka isika mideba donc. Kasuka na wo. Donc papa qui c'est dosé. Dosé. Yo kanisi pena ke ba soda ba ole kana mutu na ba kange ba tie lo mwa mema ba piniri. Ngana ekana ngamo ka bo pesa ngala memango ba pesu. Non, ba ebisa ki Simon de Sirène. Zwa kwawana mema pour payer. Simon de Sirène, c'est Simon mon de Sirène. Il y a Sirène voilà. Simon mon de Sirène. Ah mais zo pesa na tout pas c'est na non mon. Donc prenez Simon mon de Sirène. Simon de Sirène était mais Simon mon de Sirène. Au moins de benga Marie de Magdala. Donc Marie a outé qui na Magdala. Même les Magdala voilà. Exactement. On dit que comment déformer Bible. Comment déformer. Papa Simon qui mang, papa Simon qui mang bato so peki saba le kana makambo za. Ya peki bango. Ezali babino. Ya peki bango. Papa Simon mang. Papa Simon mang peki bango po bango bazoya na makambo na bango lokuta na marque na bango. Nani? Même tant que Simon, tant que bazo ba Marie de Magdala. À l'époque de Jésus-Christ, Magdala Magdala se trouve jusqu'au présent. Aujourd'hui, c'était en Éthiopie. Magdala tine les gens dans les gens en Éthiopie. Même basé le Abraham, tant qu'on m'a dit, il y a une chaîne de Mamré. Simon Isaac. Oui.
Ezaki papa Simon Kimba. Mais papa Simon Kimba a eu père na bango yo misala tenga na misalela. A eu ça ba tout bazala wana na ba Congo. Yo père na nga yo debo pemi a mutu azala tenga na misalela. Non, mutu nyonso ne azala bonde to za papa. Papa kese na limbisanga doka na yamba bino mbale bana papa. Bolimbisa ekininga mabete. Na mesana papa Joseph na ngai, na mesana bena papa kese na nga. So ba comme belo mwana obeta ba kombo normal. Na micho ba sana de ba grand joko. Nous sommes mon papa Joseph ya so na papa Joseph na mozo za papa Kies bolimbisanga na mabete papa Kies na ngina tu na monde to zala bo mutu nyonso tu azala parce que Dieu dit dans sa parole dans Genèse créons l'homme à notre image et à notre ressemblance nzamba kela mutu lilingi na ye mutu azala déjà depuis éternité pour zela bale mete ils ont sono beto babilo ko ma le bidé na sali ka se ko ma agité na ye no pio pa zela tant que déjà miela ki zela mais ko sili sana mutu azala déjà na makanisa nzambe na esprit donc même ngana ko lobake ngana zala déjà avant ka monyo ceza avant ma création sur ngana zala mutu za posote za ba bele mutu za esprit papa Kies c'est là te là yo zo ngana agité te mutu déjà depuis esprit on a comme le et comme on étudie na mona yango on dirait les cas événements déjà Salema donc Salema teza déjà mona yango mutu vivra déjà depuis éternité papa Simon qui manque on peut s'en attendre à Jaïma on va le battre et comme comme ça na vo yesu alobela bango bazala na zala bozala te wana za masolo babetela bino bozala te bino katata Simon Kimba za batiko tak bozala te yo bozala te bozala te kasi na biso bozala te soko moni to zokende kuna tango nzamba lobi faisons l'homme à notre image mais tango bazolo ba mutu azanzambe bino bozoboya on comprend tango babi faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance mais tango bazolo nzamba za mutu bino bozoboya faut comprendre c'est que faisons l'homme à notre image, na ressemblance, tout le monde là. Vous comprenez? Bien de bozoboya. Et on a dit que non. Dans Matthieu chapitre 22, 29, alors vous êtes dans l'erreur. Vous comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Papa, qu'est-ce que c'est? Bazoloba que Nzambe baboya na ndenge il faut tout na rapete. Bon. Bazoboya na ndenge, ngapena nazo pena force autour na bazoboya na ndenge. Parce que lorsque Nzamba keli mutu azui mabele asingisi asali mutu toi na mutu parti mabele toi na mutu parti esprit voilà pourquoi la Bible me dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit papa qui c'est yo se non beto babilo oza agité pourquoi en réalité dans l'homme c'est l'esprit biso to boite ke mutu azanzambe po nzamba alobi ke alobi na Moïse je te fais Dieu devant Pharaon. Devant Bandeko na yo. Suko tozo boya ke mutu neti boye na poso. Azanzambete. Azanzambete. Ya woni Yesu tangwa ya. Awumela na poso te. Asalani. Asani a déposa yango. A déposa ngo wapi? Si le poso wana za kate. A déposa yango te. Kasi ngana biso ya ngabo to ngona na so poso tampo yo pe magawa. Po de pe magawa. Ni yo sane tikenga la yebi magabute. Yo ne ka imama. De yo no so tuna ngai ke. Tu sais papa Simon qui m'en parle belela biso. Ya te ka poto lobate non. Kasi siko botita Simon manga lobela kai. Biso ne bana papa Simon solo biso ba oyo to ali ba. Siko do seke donc to za leki na kulutu. Mais tu capes les cabines l'autre. Mais ngande siko mukolo. Mais moi on pas beta mbula mikompe babina. Kasi na beta. Bunda na balakisa ki ngande na lakisa ki no beta ngoyi. Katika na beta oyo kanena beta. Beta. Tanoto ça. Évangile le côté de sa force. Te yo za ne so bandi makambo ko kate ko ma ko tsaka ko poto. En réalité dans l'homme c'est l'esprit na bana ko le temps Yesu aye. Aboya ko tikala na nzoto mingi. Asalani a déposa yango atika yango. Tango mata likolo yango moni tango mata likolo mata na nzoto mususu. Merci beaucoup, merci. Ngala zo biso boye. Tale monsieur Bandi. Non, le bail sauté lo. Merci. Katika la ngala ba ko be nga ko ngalo ngalo batika ngalo. Na wo ba pe, na wo. Tanga na lo batia di maneti. Na wo bude pete, ngala ko bude pete. Kutu merci donc tutasema nga pa mbolo ko tikeli nga madoba. Apa mbolo ya ba sa show mingi zo zanga wana na kati. Loba.
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je sais que ça confie. Tant la Bible, corona, bah, mon accord, on a été, bah, mon accord, Karabilamba, Balanda et Galilée. Thomas, Tchétémé, Abirien, Alcé Thomas Simba, les mêmes corps. Les mêmes corps, on a été la symbole, à Joyango, à Matana, les mêmes corps, à Kiminango, pas, allez donc, à déposer mon encamp. Si le corps a Jésus, c'est ça l'encamp. Ça, je te dis la vérité, tu as comment on encamp. Na kilongo to ko manu nanka na kilongo ngana ebiso monde de vendre ngoro ba oza na kilongo ko na Jésus Christ ko na Jésus Christ au moins mon papa qui est sur la trouble merci et quand il y a le Bible il y a le Bible de la vérité ko sala ka troublé vérité ko pesa batu kimia te vérité ko sala batu troublé donc mon dacho mon pe ko sawa so do so ko lingolo ba vérité mingi ko beba na batu même bana maji ba papa qui on dit que Yesu tanga la qui ça simba ye wana za kita mabimeli bango mais tangu ayena tour ami balé banga simba ko simba raso nous autres s'échange nous autres échange mais kaka boya ki kasi wana ko tikala yiwa te woni ko menjo to mususu mais kasi wana twa check yango wapi ezaki wana check yango wapi oh bota mtakufa njoto kenda kasi nzoto ko tikala symbole etika na mabele etika te kuna na mabele za vite oh papa qui atika rien azwa nzoto na ye maman nazo ko expliquer yo cours ya christologie peut-être préparer bon kasi natanga christologie non botanga ki christologie nazo ça je suis professeur le plus influent je suis professeur le plus influent yo ka le plus na tout niyo biso tozo tangisa batu bible est-ce que ça tana mukanda moko te ya origine bakoko na sope to tangisa batu ezate netini hein yango moninga na osala mukanda Simon Kimbangu, le véritable père de Jésus-Christ. Vous comprendre? Mais avec l'État, mais comme nous avons l'État Simon Kimbangu, nous avons besoin de parce que nous avons besoin de Paul, Paul, qui a barana batu, mais nous avons converti à l'Andanzambe. Vous comprendre? Corps à Jésus-Christ jusqu'à présent. Pas pour chez nous dans trois à en Égypte. Aïe, awa. Ba photo ça n'a rien ba photo pas chez nous. A commis awa, à mon papa d'Angenda. Ba même yé nan kamba le bien Jésus-Christ ça. Pas chez nous en Égypte. Nous avons dit que centre d'accueil, chez nous. Il n'y a pas chez nous grand marabout, il y a un mec, il y a pour la monnaie qui est papa d'agenda. Grand marabout, il y a musulman, le poste de petit moroboto, il y a vieux moroboto, grand marabout. Tout le monde a débat on a pas musulman pour ce cas il y a to doit image grand marabout to on des cas donc to projeter oh mais la bilo on grand marabout ça là qui n'a pas d'agenda il était maître à genoux devant papa d'agenda abenga papa d'agenda c'est toi le maître des maîtres ici centre d'accueil c'est la garage de la paix benga papa d'agenda grand marabout bakenda boma bayana aya amuna tanga koma na boma kufa papa la musa na boma grand marabout où il y a un mec qui a pas ici. Pape Jean-Paul II, la 80 aïe awa. Alors ici, c'est la terre promise. Au moins, on a livré comment les papes chez nous, dans Wayaka awa. Alors bino bozan zete, biso toza babrage. Bino. Alors bizan église mo côté là-bas et tongama na Europe na Asie sans source na ngozala na noir ezate. Toute l'église noire. Et uta awa. Yemoka confier. Yango Jésus ça le baki na kozonga na Jean 17. 5 abi maintenant toi père zongi sanga kuna tozalaka va mokili ezala nde bazongi sa ye na kamba baminde etango baye batali cartographie batali dimension batali balobia parce que mutu abengaka nkamba Jérusalem ce n'est pas papa Simon Kimbangu eza na mutu mwindu moko te abengaka nkamba Jérusalem c'est mundele nda abenga nkamba Jérusalem abi alobi nkamba c'est la nouvelle Jérusalem aganga batu mwindu nde balanda mutu mundu te les jours que yo chaka likono na nkamba tata Simon Kimbangu ozalana kutuka ko bandaka lelo nazo epse déjà zalaka na kuta zalaka no déjà po bandana ya awa nano na julio vision moka faute wana na epso vérité vision kiteka obina ozina vision to fukami te na lobi vision ya faute na lobi na julio vision faute mon na ka so donc ozaki vision fona oyate occultiste na oyate soki pe eza loba parere moza mona tata Simon Kimbangu soki eza loba parere
ou bien batuka bakokosa boy ate simba na mwa boro boy rien ngai batu bavanda bo balobi na ngaka yo mutu azandoki parce que tant que telemi na ba débat contradictoire j'ai parlé 88 versets professeur alobi na obi ke bando telemi alobi 88 versets osimbi pe eloko na maboko te mozolo bakaka non yaka abenga nga ko franga il m'a donné $1000 pour na pesa e boronga na zanango yako mabongo na psete na elote alongola nga bilamba moni nga nazaka ni naza pe na singate ayebisingate moto azandoki il m'a appelé ndoki pourquoi na musala oyo solo sali vrai o bimandoki et puis vous allez séparer na bato bakolinga yo te comprendre mais corps à Jésus-Christ je n'ai corps à Jésus-Christ corps à Jésus-Christ je vous dis la vérité sokoza musika parce que pour na Jean chapitre 7 verset 751 toko sambi toko katela mutu bolo kote soka sambité biloko oyo tozolo ba pour la preuve que un a tort il faut venir en kamba so bokomi na kamba bomoni corps à Jésus-Christ wana église qui manque botika. Merci beaucoup biloko il faut venir en kamba bientôt la princesse tozo était papa ozonga quand te papa horaire na Jésus-Christ alobaki biso pe to yebi jour te mokolo te yebika ye moko pe akosala pe la poko akosala ngolobi mais bino bozala kaka après bino bozala kaka après donc yo bongama kaka déjà pona koyamba ye peut-être akoya pe na poko peut-être pas ko bengo ndongo za awa lande na présent na ko bengo pe ke lande na présent ako benga ako bimelo pe kaka episode no landa na présent biloko yebisa ngao nga na zo biso biloko oyo omonda na vandi boy nga papa bisenga so na bisi mutu likambo a chetembe na tikaye pona kozwa raison na nga na kozwa pona yebi pourquoi parce que ndenge naza awa moi je suis nga naza na kimbango za kati na ngai ndenge na vandi awa donc so moni mabe batunde bakoya po baya na mabe po basala mabe mais papa pekisaki abino mutu pa ko pekisa ko sala malamu te faut to sala ka malamu mais je te dis la vérité moindre erreur bato to moni oyo mutu te même bato à l'état à laquelle il est na kamba bayaka mabote na ela yo ba photo siko na tinda ke photo moko bo image moko bo iti bona ko tinda siko bilo mususu omona que les amis j'étais prévenu to banina no na cour indépendance omona donc omona belema no suna kati bato no somona bango na kati siko basala nini omoni bato bagenda poto donc bazobeta kayu ba ozwala so ba ina kisasa so mona makulu tu venga pena ke pota bia petit bo vanda poto za passe mais so za passe mona ga lobi na tongo yemo sa ine azonga bon so ko za ki passion so nipona ni ndo moni bato wana atebo ke na kamba te kamba za bo mais lobi na tongo yemo sa ine yemo ka kenka donc to kutana kana bango bo na tout semaine apa si mo demanga lobi to ke bo na réunion l'église a tongo papa mbenza azui maloba oyo akosili sa classe tona université tona na koya kosala stage ko pasola libanga na kamba te ya monde eloko te prévenir yango yebisanga savana bouton ya chemise oyo bouton oyo eza 50 francs mais importé pour ba pasoli mabanga na kamba te. Merci beaucoup. Bientôt la princesse Kamba na pesi bana Kamba nyonso tout na mona bozo benganga oui kala unité maman tu fais na Kamba bamba putanga déjà ya maman Mwilu déjà papa Joseph aoya na ngo mususu bandiko la kekoya na oke Kamba la maman Mwilu na maman Mwilu chaussette à pembe kitambala maman Mwilu na makolo chaussette donc fara na papa mais na conseiller bord moko so que na Kamba ko lata chaussette te d'accord il faut mettre mazelo wana pour connexion faut la pose à la manche donc on est à sanité comme ça te wana kasi mabele basalela kyo mate yo sa couleur moko na mama na mabele wana wa couleur moko na so mayantité te tango de la forêt à côté na mai nani wera son tango côté na mai amone mai abula ke olokola ba mai mo akala tango la vagabi na bange ngaku na kase sala ngamu posa derrière à côté là donc mai wala moni wana bato moni bakonjo basukula ka leaks na banda ko na bango j'étais basukula ka propre yo bakota na mai Kamba donc tu na ingénieur na Kamba wa difficulté mo zaki na psete il faut na kende na mona nganga na psete tata simo ki bangu to na Kamba tam to na Kamba ko seki ta ba mindele mai
Il y a tout à fâcher les mundele, il y a autant que la mundele, c'est ah, pour nous comme le babylon. Merci beaucoup. Nango na yepsi bandi kwa kamba tokoya kaka. Papa soka yenga na landi na sima tokozala wana kobosa na te bandi ko bolingi bozwa mabele na bino. Papa Simon lobete tozonga pototonga. Kala minute ndenge papa kese Joseph Albaga papa osala likambo moko oyo nanu esalema te ngape nazela likambo nini. Donc biso tozela mais avant il y a mizuela déjà mabele benga papa Willy publicité na ngibati la biso yango benga papa Willy pour que zongo 5 c'est la biso pe kala na événement munene oyo kosalema le 12 na le 13 novembre oyo papa na biso Edmo Kobani a osana séminaire campagne moko ya munene et kosalema na France. Donc bozanga te le 13 na le 12 na le 13 au thème munene ba site de Maison. Bazala bongo na maman Bomengo va dans la théâtre. A comment un pasteur maman Bomengo maman je t'aime beaucoup. Ça va pas mbolayo yena papa Edmo Kobani ba osala événement wana. Régie bo perception les mawana simanango to kamal basuka o papa Simo kimba kianga na chibumu ya mwana na ekis. Avant. Merci beaucoup papa Kiese biso komi na suka. Mena makambo bakulu na latuna kiyo. Wana biso tumanako sololo bai nanga papa apesa 27 principes. 27 principes. Bango so kokotangela biso explication naza na définition. Omoni soki tata za moyibi. Mama za mutalukuta. So baboti mwana ba bota mwana désordre. So to dui manga, olia manga hotela. Aza sukali. Aza lelo musuta aza na sukali le wana. So mbeli mai donc après mai marque mususu. Mais ce que so zumanga no kotsanga na kati ya mai. So bandi kolia eboti nigu ya mai, nigu ya manga. Abimisi go mususu. Ndo moni bana wana. Parce que origine ya bango. Tata na bona oyo tata baza ndoki. Mama oyo aza mutu makasi. So baboti mwana bakobota semasi moko fo. Yango moni Bible lobi mutu alala na kanda te. Ngato ko shona na mwasi na ngana buti. Yo, na kola kita yo, baba na yo. Yango na kemba. Conseil moko gratuit. Conseil besoin de gens poser au félé. Mais Minerval te foutait la bombe moi n'a pas ajouté. Arrêtez ajouter. Mais conseil au félé. Oh. Conseil comme ils ont fait les bateaux. Au monde soka mutu baswani pour Bible lobi mutu alala na kanda te. Pour te bingonga te. Tata baswani na mama. Tango baswani na butu balali mbetu moko. Oya pesi moninga mu Congo. Oui, parce que mais moi si à zone l'autre ça a rapport na mobali na ils a mobali n'était comme moto mususu Marie de nuit a PCP allez Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà.
Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive. C'est super maintenant. Tant mon papa il y a na sima kande sili, j'ai mis déjà contact. Tant moi nana obotama compliqué man. Il fait à kande. Même avant de nanda papa bosanga il faut bosamba la kanza be alo tanzambe. Bobengi nzamba kiti. Po eloko mabe contact. Yango moni batu babala ni bake moi na salini. C'était pourquoi nzambe na kati ya salaki. Parce que Bible lui on se retime awa. Parce que ça veut quiconque croit seulement. À tout les gens mais à croire kaka. A déjà sauvé. A piqué déjà. Donc le principe pour yango moni bana oyo ba ye. Ba TGT. Ba ko bomo ba ye. Nako pesa butu image moko boye oyo selemi na kwa moto. Nenge ba kati batu na plateau de Bateki. Kuna pe pas commis. Terrible. Ba kuna ba commis. Ah bon, mais on trouve bien kuluna. Bazaki bon ti ba comme belé bon na tawo. Na ya bisio Daniel Alobi osala tant fâché, osala tant messianique. L'homme aura ennemi les gens propres de sa maison. Ba comment ça la boye? So ba yende ti mwana no za ka kuluna. Ba ya la moite pona moi ba master ne ba ya côté là. Ba ya na butu. Pona butu ba master bazate. Ba telemi na ba lupango nyo surtout déjà alerte. Mutabi mati. Ba bando buka sko mir. Et ça va tomber babuki mir so ba côté libino na ngana ba côté te nga biso bi o mona nga bazala kandet na quartier na so ka kulune bandi pa na kota kanda na bi tata simo kimba sata na bando bebi sabatu na yo bato baza batu na yo Jésus Christ yo mema ki croit isa kilo ko leka bato baza ka moke so ki moi 5 10 bazo so bunda na ko mawana so na komi wana yo leka liboso so na komi ka wana pa ah père na kota so na kati na yo mama libanga zonga yo bamba ko pesa papa jefe mais yako zo image commissaire monsieur Lengi yako zo image na ngana kota na kisenso yaka na kisenso ngana kota na katikati na ya na kisenso ngana kota na katikati omona koto epepe donc monna ngana yaka ndeti lelo la tongo je te dis la vérité Dieu me voit na komba tata simo ki monkianga na Jésus Christ yo sambela na tata simo ki mbanga na yaka bo petana singa ve kabela nga kecho petit moko baza président bakolona ve kabela nga kecho nepse bo ça va na opeswa kaka ndenge na kozonga boye kecho oyo na opesa yi na opesa ve pesa la chemise nga ba ero mususu omona na ko sala be mission na ba polo awa mais na kabela ka bato na biloko na pourquoi po basala ni Satan ndazo kota bango po abebisa siko na bisi bato so bakangi mwana mutukulu na akende na tuni oyo bongo siko so waza mwana na yo to sala kaka ke no mwana akulu na waza mwana na biso est-ce que tokotika bakanga te tokosala délivrance pour la délivrance babenga na mutu te babenga na d'esprit ça veut dire faut sala délivrance to benga na esprit wana petit wana singa ve so moninga na bandi po bango balobaka lentement donc bango si bango moni bana wana baza ma ba vrai basango église catholique na lanterne balobandi pour tout ba basango église catholique ba na lanterne na remarque na te mais wana monsieur faisait nzambe langa tasibo kimba aloba pe biso tika kolona te banda tongo be biso to damete ce que so landi pa na bango kuta ma misère au sakalate solution ezali ya ko créer o moni ndeti na ba compagnie ya ba transco bako jwa bango taka moi 20 personnes bakombola kata le tonga na transco to calmer pe quartier vallée pour ça la tonga zo bima avant le sous donc on attend que na base de pour ça bimi na tongo na poka zongi na ndaka za déjà kasa osani alors que sous trouble était mais le fait bango sous bazana maïla a peu de temps à kokoma mais classe moto ko foutre le minerval pour gratuité za kaka l'école primaire moto ko foutre la zate na ebisa yo même alors on a difficulté so donc boza na risque bino nyonso na ba konzi à l'état baza na risque ya bana wana webi bana wana
même nga bayelanga so baye nazoteya bango ote papa lelo kopesa mbongo lobi akia lobi ouais grand poète mais et puis bango baza na honneur au lobi là baza na respect hein TGT mais soka fâché na baby TGT ma mère bakanga kenga so c'est ya ke église mkolo benza wa église lobi là ya bakanga ki isanga soko pesi lobi na roya bakanga kinga c'est comme on sala bango on moni politique ni aussi ko na bisi bango bolukela ngeloko kokyo sala ya ko pesa ngande ba idée okoki ko sala nini très bien ngai na sala ni na chama boko bon ngaso na moni boy comment tu as simo bimba na memelo groupe moko je na so baye awande ba sambeli na dimanche pa na yo juro ke nkambo ke na bango pe na nkambo na force so bongo li bango nzamba o chali boko pa na oya na bango parce que à la minute je suis comme maintenant dérangé ngala dans l'arte ndena za awa na l'arte ngala ikana $1 na komela kia na tigala kutu na kamara na poche mais tant on est na nzela 5500 tina komela mais to sala ka keno bakanyi mona mutu mususu pourquoi les olobi na biso fo mutu alinga moninga na ye ndena sala kanini mininga batu baganga ka kuluna pasi na nzoto moninga bamonela ngo elengi on a biso likaso etafunaka mukolo mwana mukamona ba pibeli ebo plan mais so ba pesier abwaka mama batu ba zo souffrir batu so tamboli na bandako wa batu omona ke batu ba mona pasi même batu donc moni ba na église mutazo lala alete aolala mais bino bozo condamner te alete yango moni faut damaze lamba baka numéro de téléphone papa qui c'est 085 pour ba petona na rompe ba lekanga ba chombo nyoso tu ya Vodacom na Africell ba lekanga na rompe siko tango ba yibi tango ba singa no ba koti nzela oyo obike na landa o periya na election mutazo pe ngana na kisanga amona nga bizana ko shoko vimba donc ba ke créer lenga sur les briques tango na landi vieux pour kapsinga petit kapsinga moto ko kende te heureusement déjà na ni côté liboé tamte na moni epé yepé na téléphone na ngai na se moto pesanga basima bipe bongo ko tiga bisoga na mona na côté so na problème alors que côté so me ngana na ndeko côté sko danger zalaki 5000 etika la lisusu pe téléphone pe na joate téléphone na joate besoin on a déjà risque oyo donc il na ngotan fâché 085 temps fâché le banc bien temps fâché voilà quand tu dans les français so pe dans bino bo on a erreur on ça problème non donc temps ou tomboki temps fâché langage donc temps eza ya robeba na moment oyo papa lobi mwana nzela tata nzela mama pe et le biso toujours là 085 94 25 598 085 94 25 598 yango ndeza numéro ya WhatsApp Nicolas Okekamba te ngala kenda nkamba kaka nkambe zamboka na ngati. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Ndenge na bana kulubete événement munene ko salima le 12 na le 13 novembre. Boyebi que le 13 novembre vous avez anniversaire na ngala la princesse de l'Éternel. Na botama le 13 novembre. Le 13 novembre. Apa sima ki manga salaka mariage coutumier na 1913. Baksada date mususu. Bongo to salaka ba complément. Abotama ka asala mariage coutumier na 1913. On a ce que pas une wende yé na moi. Bilimbo. 13 novembre. Notre ngana 13. 13 wana na diamantique et le chiffre 4. Les 4 êtres vivant au moni ba simba nzambe. Un des inspirationnel. Donc ta aussi mbangate. Yo mama mama yo tanga komba tasimo ki mango zo reconnecte tasimo mango. Mutango sima mi baby sina baby simo. Ina le blama papa. Akas. Voilà le 13 novembre d'anniversaire là. Moi les puta maman mwilo. Et ça bien ngam kuna nkana sana émission kana papa maman mwilo. Kitoko. Ba kitapa la maman mwilo. Kitoko. Donc et yakaka. Maman mwilo ye wana kuna babenga ki maman Marie Ah, là je te connais
Merci. Mais ça a briefing la personne. Voilà. Mais événement, on a Zoluba, ils allaient séminaire moi monene. Ils allaient le 12, le 13 novembre. Sangaté, Bozala. Nous avons organisé un papa de Mokobani, la France, affiche en Goana. Et puis, autre chose, Somba Mabélé na yo. Tant nous avons papa William, c'est de la part de maman Tiffany. Bisous Tozaba na papa. Tobana na part de maman Tiffany. Tobengi, Totalaki, et pas maman Tiffany. Tolengi Tozo Mabélé. Wani vous allez na moi cadence nango. Atezaki moi nini. Solo bi maman Tiffany, papa Willy. Hein? Et ça na moi cadence nango. C'est un peu ça. Ceux qui connaissent ma sœur, ils ont peut-être écouté la Mikolezoya. Ciao, ciao. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete